chers internautes. Ça dépend de la vraiment, je m'excuse parce que on a tout dans une inauguration à bébé B52, la mignonne de la presse. Vraiment, quand on est dans la tamboli, comme vous le saviez, tout ça en Cape Town précisément. Donc, chers internautes, nous avons s'abonner vraiment. Na respect na bino na zarana pour na bino na longo la limite pour na senga bino vraiment beau s'abonner massivement na bébé na bino botami sika B52 la mignonne officielle, vraiment abonnez-vous massivement. Je dis un grand merci à ma partenaire Nanga, qui va soutenir Nanga, le général Akafoulek, Stomy Boy, merci beaucoup à toi, Lydia Mbosso, ma copine privée personnelle, et puis à Achille Vakala 0033, merci beaucoup à toi. Et je dis aussi un grand merci à Papa Fololo, le King, Papa Fololo, le collègue de 143, toujours Nathan, et puis petite soeur propre, Corinne Manteki, la femme légitime d'Aimé Makanda. Vraiment, chers internautes, les lots, n'a pas casse parce que dans le bilan, il faut que les bilans, une jolie dame, une belle dame qui est bonne, mingi, bon, mon amour, dans le bilan, vraiment, on va dater, il faut que les bilans. On va tous découvrir ensemble avec vous. Et moi, si qui peut qu'on a bien ça permet donc son nom mon maman leader moi son nom la maman Thérèse Manteki là et catégorie on a bali odile odia et ba étoile o eloba quoi. Vraiment donc voilà. Merci beaucoup chers internautes na banda. Je dis aussi un grand merci na caméraman na biso lelo alobi lelo a changé de nationalité. Libena Chani doucement mundu qui na benga kaibongo. Doucement mundu qui sont bon na bakalita ba image o eza grâce na Corsi Mangaribi. Maman merci beaucoup ceux qui conseillent pour formuler la biso plateau na biso et puis na ya invité na ngai elle Nao la patrona. Bonjour ma chérie. Bonjour la mignonne. Bonjour à tout le monde. Bonjour puis aussi mon confrère Corsi Mangaribi et Bende à Chanik, on est là. Vraiment merci quand vous moni le mo canapé bi ke belele bo moni bo zeki ali jabiola mon abi la yewana donc David que vous savez le belé la dulcinée ma chérie Falove je t'aime tellement trop hein Aria Choulier et madame Mike Lema vraiment lelo na yo lukela bino El Nao tolinga peto yeba El Nao c'est une confrère oui mais tolingi to yeba Amuta wapi El Nao azanani nini tina El Nao akomamba moko chroniqueuse o ba comme benga ba chroniqueuse kaka ndenge congolais alobaka nga toujours ko dénigrer misala batu de l'autre yaki na micro na biso Ken Talk na B52 la mignonne officielle to me un peu ko découvrir la patrona et puis to développer moi ma solo qui est la patrona est-ce que tu peux pesa biso nanu kombo na yo normal et puis expliquer biso botami wapi ça li combien de temps en Afrique du Sud to yeba vraiment la patrona. Merci la mignonne, merci la mignonne. J'espère que tant bon morning au calme, va te bébé, va se paix, va te bébé paix, va qui me ma passe, va te biso ba oyo ti ba El Nao. Vrai prénom nanga eza Naomi. Comme nanga eza Menaya me Mbavula Naomi. Naza kinoise. Na botami na Kinshasa, ka ndenge ezalaka. Lelo yo na koma El Nao la patrona la privilégiée eza kombo oyo ndeko moko apesanga ngamo d'abord ezala na nka El Nao ngamo na changeaka zaka Naomi na tali ba Naomi ba pirate komi trop hein Naomi ba pirate ba koma trop pirate koma piraterie ba koma trop bon biso ba El Nao tout en bolaka ba koma ba Naomi non nazi El wana na mkion na Bible eza El Shaddai El Adonai na tianga bi elle est bien parce que nzambende azo pesa nga pema oyo yango mona na cha El Nao la patronne eza vie moko boye bon avant na yebaka ete azaka na poto na yebaki ete nzoka msala o biso to salaka eza na bato ebele balandelaka ba vie na biso surtout privé o biso to ya na jubo awa avant ya nanu awa tunaki
d'autres na vie na ma fille na sepelaka na sa ndenge bato mpe oyo ya mitema malamu bayebisi oyo bakoki koyebisa ye baope mitema mabe balobi mpe kaka oyo bakoki koloba alors ye mo akitaki sur place ameki mpe kovérifie vi na nga epuis amoni vi na nga ndenge ezalaka mpe obenganga esinga kombola patrona ye na pose question pourquoi alobi non parce que na ye na Afrique du Sud vi oyo nakuti ya bandeko na yo oyo mosalaka mosala moko nakuti bango kaka bapartage mona moto moko aopartage chambre na 2-3 personnes ensemble mais yo oza na baflat natamboli ntina baflat no oyo oyebi te babengaka o mama lopango oza na 4 flat andotangela mambo yanga nazalaki quand même sur moto azwaka telivi na nga ndenge oza mama lopango oza na 4 flat vanda na ndako na yo oza yo moko boye yango na préféré napesa okombona parce que omérite yango vraiment na ndimaki te nakokuta une grande dame lokwa yo boye na baposo na kuti osava mpe vie nao normal eza danger ya badanger te mais quand même oza stable oza vraiment stable yango wana nde apesa yenga kombola patrona apesa bagros bisu esika aza yelinga abatanga bakombola ebele te motambongo omela Vraiment, merci beaucoup la patronne. Vraiment, je suis en internet d'habitude qui la patronne a son kazanani. Dans l'anda qui analyse mon conseil qui la patronne concernant notre sœur là, analyse de nos salaires qui est-ce que aux gens qui vraiment temps ya pour l'analyser moana et consulter la Bible parce que maloba oh notre sœur là bon maloba qui ils en a casse la Bible mais pour l'analyse na yo ils ont dit aux autres crucifiés. Pourquoi? Merci la mignonne na question ana oza yo mo côté eza bato bele babenga yenga par rapport ya analyse oyo nga na sala bato fo ba mettre un peu au comprendre toyaka na tv pour na masécurité voyez un peu toyaka te pour ça ma sécurité et puis toyaka te pour na ko critiquer biso to ba nani pour to critiquer ba naza danger ko le mama lo mbongo te hein pense na l'équipe na ba qualité ozomona alors soki toyele mosusu liboso ya tele mpona koloba makambo oyo c'est un dimanche navandaki nazwaki bacoup de fil oyebi mosala oyo biso tosalaka quand même babengaka biso batalaka biso alors eza na mama moko abengaki nga asololi na nga apropos ya mama lor mbongo nzembo na ye boye parce que moi de ma part na yokaka mpenza banzembo mpenza ebele te biso biso bayembaka okaka nataka bango ozwaka kati bolimbisanga na ndenge na mayekesaka